matope ba mababe tango mususu kasi kati na buku na biso banengwa tokoyeba nyonso oyo wana toyeba kotanga maye komami awa ekosunga biso po elongola biso na bizaleli oyo wana ya mabe o mundele achaki kati na biso kasi toyeba ete bomo ya bato kati na kozala na biso ezala ngo tope tolobaka parce que biso na kati ya religion africaine totangaka nsiku mia semono anza oyo kati na nsiku mia semono anza ezaka bizalimbeko bya bikela tope bizaleli oyo esengeli biso toyeba na kozala nango na kati ya nsiku mia semono anza ezakaka elakisa biso lolenge o biso esengeli tozalela eza mibeko sima ya mibeko komaka ezaleli balobi te nengwa mutuna yo eza sacré kati na mutuna onde eyambaka esengeli ozipaka mutuna yo po okoba koyamba maye ya tina eza nango mibeko te kasi tango yo komesana nango ekomi bongo ezaleli nengo esengeli na olia biye ya peto po ete nzoto na yo esengeli ewumela tango molai na kati ya mokili tango mususu na ebandelo komona ngo mibeko kasi sima ya mikolo ekokoma ezaleli po ete kati na bilei o baye wana bayeli biso eza na bamaladi ebele tozundakisa tomate ya linzanza tango yo ozolambela tomate ya linzanza wana kaka na kati ya kofongola yango tosala ata exercice ofongoli yango kasi zongisa yango ekozonga sute ndenge ezalaki bongo bandambu wana eke wapi ekoti na kati ya tomate wana tango yo ozolia kati na nzoto na yo ekebota cancer menzoka nde moto esengeli awumela tango molai na kati ya mokili me mundele ayebaki ete biso bayindo banengwa batata toza na bokasi wana ya kowumela bakreye babiloko wana nyonso ya kolia po ekende kobebisa kowumela to pe banzoto ya bayindo wana po bazwa susu tango te ya kowumela na mokili oyo kasi religion africain eza wana eye po oya kozongisa biso na boyokani na biso oyo tokatanaki na oyo ekatanaki utakala tango mundele ayaki na mabele na biso tango yo mundele apesaki kumunzinga ku baptême le 3 mai 1491 nde wana relation wana ekatanaki kasi na boye ya walongo fumukimbangu na biso wangitukulwa masive ya lulendo wa lunungu nde bango baye kozipola mayemanso wana ebombamaki pe bango balaki bongo biso mfumu nesonya nzila to pe motangisi nsiku mia semono anza to ya bongo pona koyekola nsiku biso bamama biso nde tokobota mokili biso ba mama biso nde tokotangisa mokili biso ba mama biso nde tokolakisa mokili oyo akozala na yango bosenga po ete ata mbasi na ndaku po ete yo nde mutoboti ye yo nde mutobanda olakisa ye lolenge ya kozala na ye nde bongo biso wana ba mama biso wana toye kolakisa mokili lolenge oyo bato esengeli bakoka bongo kozala soki biso toza ya kobeba bizaleli pe kaka wana tokolakisa na baye oyo bakozala nzinga na biso mokili kokoba kaka na kokontinue na kobeba wana esengeli nengwa abonga esengeli nengwa azonga nengwa kiteleki nambu nengwa yebandeli oyo tata mokeli bakelaki elongo na koko nzala mpanda kasi nengwa ya lelo te oyo mundele akomisi échantillon nengwa te oyo mundele lelo akomisi tina te nengwa wana azangi valeur mwasi moyindo oza mwasi ya lokumu mwasi moyindo oza mwasi oyo mokili mobimba elulaka kasi tango yo moko omiyini oza susu na tina te esengeli omiyeba naza na tina na yaki pompe na ya kokokisa etinda ya tata mokeli tokoliki ete yaki mpavita tango ya botamaki eske ayebaki ete nga pe lobi naza na tina moko po ete lelo biso lelo tosangana mpo na kombo ya yaki mpavita tokolikia te me kati na ye baboti na ye lokola na botata mokeli babatelaki yaki mpavita kino ngonga na ye ekokaki po ete asala musala toyeba ete biso pe kati na biso tozali na bilembo oyo ewuti kati na tata mokeli toye na yango po toya kokokisa na mokili ya mosuni pe bango bana oyo biso tokobota bazala bana ya tina oyo bango pe bakoya kokoba kozala oyo ya biso tokoyeba na bongo kozala kasi toyeba bongo na kozala na biso na kolia nini na kolata nini na komela nini na koloba nini po ete kaka na maloba na biso oyo tolobaka ekangaka pe efongolaka na ntango yo olingo sala likambo yeba ete likambo ngai nazosala tina nango ezali nini po
bota mbuma ya malamu kati na bomoi nanga to pe ekobota mbuma bongo ya mabe po ete nengwa nde mutu ye wana akoyebala kotondisa mokili siko tango ngala kosala acte ya malamu yeba ete nzinga na pe ekopambwama tango na kosala acte ya mabe yeba ete nzinga na pe ekolakela matope ekozwa bongo lisuma nde bongo biso ba mama biso banengwa nazali oyo ngai na ute pa ya tata mokeli po ngai na ya kokokisa mission o ngai elaki na mokili ya mosuni soki lelo ngai nazate na ebite ete continuité na nga ezali kasi continuité na nga wana ekozalela na ngambo nini na ngambo ya lisuma to pe na ngambo ya lipamboli mais po ete ezala na ngambo ya lipamboli esengeli na banda kobongisa yango na bana na nga pe bongo na nga moko nanu epi ekokita na bongo na bana na ngai bakoka bongo kozala bongo malamu lelo mama nina kozala na esengo babenga ye mama ya kuluna mama nina kozala na esengo babenga ye mama ya ndumba tolike eta kozala na esengo te mais soki ekomeli ye bongo pete wuta na ebandeli ezalaki deja bongo kasi yeba ete ebandeli tango yo lingo sala acte conséquence nango pe ezali nde bongo biso bamama toyeba na kozalaka na esengo ya koluka kobongisa ya kobatela ya kolengela bomoi na ngai malamu tango oyo nengwa ozi mokumba olobi ete na longola yango milimo nini oyo bendi kati na yo tango yo oke kolongola yango tango yo mama ndongo zawana olobi ete ngande na zaboye po na ngai na beta na ngango dada liyanzi milimo nini oyo bendi kati na yo po ke kosala bongo toyeba ete nyonso oyo wana ezosala ete ekoka bongo kokanga bilembo na biso ekanga mapamboli na biso po ete tokoka te koyamba maye tina oyo ezouta epai ya tata mokeli na biso biso bamama nde totongaka mboka atako ndenge kilanzi balobi ete bamama batongaka mboka te te po ete soki mboka etongami te eza nde mama nde moto atongi yango te mais soki mboka wana etongami seke mama moto atongi yango po yaki mpavita na mbanza Kongo elenge mwasi ya 20 ans atongaki mbanza Kongo seke biso pe ba mama tokotonga pe totongaka kasi esengeli kaka tobongisaka oyo bongo ezali kotala bongo babizaleli na biso na ndaku na ngai na koleisa bana na ngai nini na nzinga la ngai na koloba maloba nini pe na kosala ba acte nini po ete ekumbela ngai lipamboli po ete tango ngai nazoyamba mapamboli pe nazokende kobongisa nzungu na ngai ekoka bongo kozala peto kasi soki eyo nzungu ezali na bosoto okoyeba pe kaka koyamba milimo oyo ekoya bongo lisusu kosala to pe ekoya kozala milimo bongo ya tina te na mokili ya mosuni kasi po ete milimo wana ezala milimo ya tina esengeli ngai mama pe na yebala bongo kozala mama ya tina nde na bongo toyebaka ete nyonso ya nyonso o ngai nangi nasala lelo nazolona tango ngai nazolona nini po ete lobi na ngai na kobuka pamba te acte nyonso yo kosala kobonga to pe kobeba na yo eza na mwangonga moko ya muke soko za la posa ya kobonga kaka na mwangonga wana obongi soki pe okobeba kaka na mwangonga wana obebi lelo biso baindo soki tozonyokwama un simple baptême oyo nkumuzinga ku azwaki yango esalaki ete lelo biso baindo tokobala konyokwama mais soki ete asalaki geste ya malamu ndakisa yaki mpavita alobi ete nzoto oyo ezali nango kaka putulu ya pamba na putulu ya pamba ekosila nango kasi maye ezali kati na ngai na koyoko bongola yango te nakolika ete tango mosusu na bomo ya musuni tokoloba ete yaki pavita na mobu azalaki nango akokai na ye pe koloba ete te maye oyo nakoki nanga pe nanu kotika yango comme ça simangonga bongo na zongela mais atali baye oyo ye ateyaki wana kondima oye atiaki kati na bango soki alobi na bango ete te nakosaki nanga bino bongo tango ya koluka azongela bango po aloba ete nalobaki kaka bongo po batumba ngai te seke bakondimela Yesu te mais andimi kobatela kondima oyo bato wana bazwaki bakati na ye me ye andimi bongo kokende kozika na moto yango esali ete lokumu eyaki mpavita lelo ekoba bongo na kokokisama lelo 319 ans ya nkembo ya yaki mpavita sanza mobimba pona ya yaki mpavita lelo esuki pete kasi libela na libela tango mokili mobimba koyeba ya yaki mpavita libela na libela kasi na tango oyo acte oyo ndeko wana asalaki ya kobeta ya yaki mpavita mbata ekolo ya kimulaza metango to banda kotanga
bolamu ya kimpavita na ngambo ya lisuma tokotanga ndeko oyo abetaki ya kipavita mbata nde na esika wana oyo tolobeli ete acte nyonso oyo okosala yeba kolandela pe kokontrole nango po ete ekumbela yo lipamboli kasi eyebala kokumbela yo lisuma te nde bongo biso banengwa toyebaka ete biso nde baye oyo toye mpona kozongisa mokili ya tata mokili ya koko nzala mpanda pe bongo ya koko kiteleki nambo matondo tobeteli bango lisuma boko makasi. Awa mokambi mbusi balobi na biso mwasi soki abongi te mokili pe kobonga te. Mwasi wana za na tina siko mitalaka tozo kende na kokende na mituna oza mwasi oyo ya tina to oza mwasi ya lolenge kani. Kilandi matunga ya mbotoleka bongo na mituna bomeka na okopesa biso conclusion ya mayo ebimi awa na 10 minutes ya mbotoleka na mituna bomeka oyebisa biso mwasi oyo wana conclusion mayo bino bolobi na biso tina ya mwasi kati na mokili mwasi oyo wana obolobi abeba akoma kwanga échantillon asila valeur balobi c'était bête après les crapauds donc moi si moko tina to mone na nzela donc mais ba bosani moi si on anda memaka mwana 9 mois na libumu ba bosani moi si on anda pesa ka bomoi kilandi batunga to sisa ngokaka pesa ba oka ba solution pesa ba oka biano afaba tuna mituna ba misela ndango 10 minutes malowe pa ina bino. Matondo mingi mama modératrice Kilandi Matsanga Mbala Ndo Mbele. Matondo lisusu pona kopesa biso maloba pona mwa conclusion ya sujet na biso ya mokolo mwa lelo. Ya solo ba mama bilenge basi pe bilenge oyo aussi déjà ba jeune maman po tona ba catégorie ya ba maman. Ba mama mikolo aussi bakei ba mama o bala na katikati totapela bilenge o bazoya lolenge Afrika ndenge fumune songe nzila batangisaka biso Afrika ekomi na renaissance ezobotama lisusu ya sika po mondele akanisaki ete ndenge ya bomi Afrika maemanso ya Afrika ekufi mokila molimo na biso pe ekangaki maboko ekufi nzoka nde mokila molimo ezongaki sima bazotala bazoluka stratégie nini oyo bato bakozonga lisusu bato yango wana siku mesemono anza eyaki na nzela ya fumu kusu kia munzala mpanda na ngola nesonga nzila liebo mai na bomoi poete eya lisusu kopesa biso boyebi oyo biso na bino tozokabola mokolo mwa lelo eza na pamba te biso banengwa to bamama oyo touti mosika na mabele ya kiwatomba totiki Kinshasa toye na mabele ya lukala epe tosuki ya wate ya toprometre bino tokotambola bisika nyonso pamba te mondele asakanaki na baindo abungisaki kozala ya baindo abebisaki mwasi yango bamama ya vuvamu na nzela fumu nesonga nzila baye na bokambemi ya nganga ngunza mwese molongo baleki ya kimpavita lelo etelemi mandoki kaka boye lolenge ya kimpavita telemaki biso pe toyobaki tokolala te tokotelema tokende tous les 4 coins soki bavion tokomata mpo na sango oyo koteya bilenge basi na bisika nyonso bazali epi mateya oyo esengo na ngai ezali tobengisi bamama bilenge basi kasi esengo mpo tomoni mpe batata baye
matombe na batata po lelo bino nde batata bobombaka biso na bandako bino boza ba président ndenge mboka etambolaka na mibeko mboka oyo ezangi mibeko eza mboka ya kokufa yango tomonaka président de la république azawana premier ministre azali population ezali lolenge moko biso pe ba mama na kati ya bandako tina ya mwasi na mokili pe na kati ya libota toye pe na réparation eleko oyo lolenge totangi siku na semono anza toye kolongola mokili ya liwa mokili ya mundele toye kozongisa mokili na biso ya botata mokili ya nengo ya kiteleki nambu elongo na koko nzala mpanda mokili wana nde ya libongisi yango tolobi tokotambola bisika nyonso tolingi ete tobongola mwasi tolongola ezaleli ya kimu Yesu elembo ya Bible o bango batangaka kasi tokota mibeko nsiku mesemono anza maye ya boyebi oyo ya tina oyo kozongisa moto moindo azonga lisusu mokonzi ya mabele na ye lolenge akambaka na bileko bilekaka yango wana biso ba mama toyeba ete toza ba ministre na kati ya bandako ba papa baza lokola ba président mama ministre bana toza population ministre yeba ko gérer mboka ndenge tobaki netenya yambo tangu papa bimi gestion nyonso etikala na maboko ya mama kasi mama ya mayele ya bwanya pe ya bososoli mama oyo arezonaka yambo asala likambo naza kosala résultat nango eza nini maye oyo nazali koloba ekobota nini misala oyo naza kosala mbuma na yango nini nazala mama ya misala mama moloni mama mobokoli mama éducatrice oza na musala munene ya koedike mboka bana oyo tozoyoka éducation topesaka meme na mibali na ndenge teke tomonela bango toza na bamibali oyo bazalaka ntango mosusu wuta akolaki na ezaleli na ye epa na bango me ntango abali lelo ya bando wumela na basi te bizaleli ya mabe tozwi eteni ya mwa botata mpo batata bazali batata wana aza bizaleli mabe akobanda yo ti okokola ti okobala basi oyo bando change bango lokola bilamba lelo achange lobi achange po ye bazokutana na basi oyo baza ya mokili ya mundele me ntango akozwa mwasi ya boyebi akosala nini papa bakomaka lokola babebe na ndako mama okobunda oboma ezaleli wana oyo esalaka ete tata azwa siko maboko pe libota na ye oyo babanda koyeba kochange basi lokola bilamba bapesa oyo longonya me bakopesa oyo longonya soko oza kaka mama ya mayele mama ya bwanya mama ya ndakisa kasi soki ozali mwasi oyo atiaka makolo na mesa tata uti mosala alembi aye atie makolo na mesa yo po ye otie makolo na yo na mesa obandi kosala manzaka nani tata nani nengwa yo olataka manzaka ya milai otie verni osali ba make-up nengwa mokili ya mundele posa ya mundele azoboma yo manzaka wana ya milai otie okolonga kosokola bilamba okolamba biloko ya peto oyo bana bakolia po manzaka ataku toza na mikuse ntango ozosala misala ekota sali te sikoyo soki eza milai ekobomba nini batalisi bacause ya biloko toliaka ememaka nini na banzoto na biso yango tozosenga na bamama bilenge basi bozoya lelo bozala bandakisa bamama na biso oyo si bakoli mingi bizaleli bakoli na yango ya kimundele yango lelo biso jeunesse africaine toza ya kobeba basi bazangi éducation bamama bayoka biso soni po batalisa biso bolamu eza wapi mabe eza wapi kasi biso baye tozwi conscience totangi siku oza na ntango te ya kobomba oyo ezali bosolo liboso ya bana na yo
po oyo ko sala mokili ya sika mokili ya libongisi to kebela to tangaki mama to mwasi na boyebi o bakitila biso pa fumune songa nzila azali nzungu elambaka kaka biloko ya peto okoki kozala na biloko no ya soin osokoli yango malamu po olamba bato balia mais soki nzungu wana eza salite biloko wana directement komi bosoto lamba ata wangila na yo nzungu ezalaki nango bien zwaka ata zelo pakola ya nzungu esali nini ebebi sigu ya wangila bato balia nakoki otafuna te mpona nini nzungu wana ezalaki peto te mwasi kozala mufinuku te na nzungu na mufinuku eske na mufinuku yo okoka kolamba mufinuku ayaka kojue role ya kofinika zanga na mufinuku me nzungu kozanga yango te po kozanga mufinuku ya kofinika nzungu me bakoko bazalaki na mayele aza na nzungu mufinuku eza te me na bonzambe ya botata moke bakoinspire kasi oza na makasa peneti akokenda luki mwa makasa minene apetoli makasa azipiki nzungu me sikoyo ozwa biloko tia na mufinuku tia na moto okolamba te do po lamba zala nzungu me nzungu ya peto po mokili ezozela nengwa situ nengwa atangi nsiku mibeko miebikela na kati ya nsiku nde kosunga yo mokili ya lobi ezala mokili ya malamu mokili ya bopeto mokili ya botata mokili mwasi nazwa liteya epa ya mokonzi na biso nganga ngunza mwese na biloko tolonaka ezalaka na mokolo na soki olia biloko na yo kongo kitoko te nguba nde batalisa biso biloko oyo toliaka kala ezalaki olie lisango oyoki sukali olie nguba oyoki sukali olie manioko oyoki sukali me lelo bokende bosala baexperience olie nguba olie ka nguba mezanga sukali olie lisango sukali ezala su te kala ezalaki ozolia lisango meme ya mobesu no batumbi te ozoyoka sukali mpe mai ya lisango me lelo boyebi cause ezali bamama bakoma kolona sans komi petola nzoto eza moko ya bacause ya biloko oyo tozolona ezozala gute nzoka yambo na yo kolona esengeli na yo opetoli nzoto na yo osilisi kopetola nzoto ole po balonaka pe na nzala te oloni yambolo na ole po kolona lisango na yo ebima etonda tango oloni opetoli nzoto te oloni olete okobimisa lisango kotombuma na sima mbuma eza te koto bavide bomona yango te bopetola topetolaka banzoto na biso mpe toliaka yambo na biso ya kolona tozali na pouvoir oyo tata mokili atiaki kati na biso toza na devoir munene ya kokokisa yango mwasi make-up ekofuta yo eloko te soki be babibiliere na biso tokoma kokotala na bareseau sociaux ekopesa yo eloko te oza na tai na yo tata mokeli asala yo soki asala yo munene sepela na munene wana asala yo mukie zongisa matondo mpe sepela na mukie wana po eza ndenge yalingelaki ozalela me soki tokomi kosala oyo mundele akeli po ekomisa oyo lolenge oyo mokili ezotinda yo obomi botata mokeli kati na mokili mpe kati na yo mbano na yo ekozala nini mwasi ya moyindo mwasi ya tina mwasi ya mayele mwasi ya bwania mwasi ya boyebi na yango tozokende meme musika tozonga nsima eza na ndeko moko aza poète camerounais akendaki musika na kotala lolenge bamama ya bayindo bazalaki bamama ya bolingo mama ya nyonso oyo apesaki mwana oyo mwana azalaki nango mposa éducation etu ti mwana koli me lelo meme na bapoeme wana ezala susu te
Pour moi, c'est aboti bana, ou l'engé moi si, à son dolu kutu na moi n'a pas maman. Eh, maman boko langa la ke luka mbongo. Mbongo. Ozwa ki moi na wana po sundola la maman na yo. To boma bizale luana. To zonga na lolenge ya kala, nenge bakoko bazale laki. O esala ki ete poète wana kamaralei, akende ko sala poème pona elenge moi si ya moindo. Mingi to tangi ba ete wa bapaya to ebi poème wana. To saka séquence ya muke pona rappel pona kolakisa bino mwasi ya moindo aza mwasi ya valeur oyo mondele ye moko abangaka oyo mondele ye moko ayebike bato wana baza ya kosakana te yango bomoni asali nyonso oyo asali mpo abomaki botata mokili epai na biso me lokuta malchance na ye siku ya semono anza na terrain. Siku na semono anza na terrain eyepo ezongisa mokili ya botata mokili yango tolobi molongo baleki ya kimpavita toko kota partout pona kozongisa mokili ya botata mokili. Séquence wana eza poème atako mongongo eza malamu te mais tokosala yango po bomona ke bakoko na biso bazalaki ba femme de valeur. Oh lelo tolingi te biso pe tozonga ba femme de valeur pour mokili ya botata mokili etambola. À ma mère, femme noire, femme africaine, pour toi ma mère, je pense à toi. Oh dama. Oh. Nazoka te lokola bino bozwi yango boko ba yango nayoka. À ma mère, femme noire, femme africaine, oh toi ma mère, je pense à toi. Matembo mingi, boke koluka yango, bolandela yango, po ba pesa kibiso, miniki zomi, totondi bino botondi. Matondo mingi na kilandi matunga. Kasi na kati ya miniti zomi ngata na yoki. Femme noire, femme africaine, au toi ma mère, n'est pas que aussi sati. Na une minute ana na neti na ba kisi kasi. Soki ezali sili sila bana. Bosi sila bango yango. Senga na osunga bino si sila bino. Toye bien ote. Mais ton baolo babolo bangote. Ah, bomoni hein. Baso baote ya. Cerveau lié mingi kisuka dendon. Cerveau talima famille mingi. Eko kangani ni susu. Eza bongote na kosa bino makambo. Ah, faut boye bangote. Toyebi ke Google passe na ba version na modifiée. Femme noire, femme africaine. Oh toi ma mère, je pense à toi. Oh dama, oh ma mère, toi qui me portas sur les dos, toi qui m'allaitas, toi qui gouvernas mes premiers pas, toi qui la première m'ouvrit les yeux au prodige de la terre, je pense à toi. Oh dama, oh ma mère, toi qui essuyas mes larmes, toi qui me jouissais le cœur, toi qui patiemment supportais mes caprices, comme j'aimerais encore être près de toi, être enfant de toi, femme simple, femme de la résignation. Ô toi ma mère, je pense à toi. Ô dama, dama de la grande famille des forgerons, ma pensée toujours se tourne vers toi. La sienne à chaque pas m'accompagne. Ô dama ma mère, comme j'aimerais encore être dans ta chaleur, être enfant près de toi, femme noire, femme africaine, ô toi ma mère, merci pour tout ce que tu fis pour moi, ton fils si loin, si près de toi. Version est modérée, bayo toza na cerveau totanga na classe to so to landi to mona ke eza na version modérée. Maboko makasi pona kilandi matunga.
Maboko makasi pour la intervenante na biso misatu. Tokoti na mituna. Otomboli mosapi. Obelemi. Tosimbi ba ekomeli. Matondo na kopesa biso maloba. Biso ndeko Ndombele Botale, présentateur ya émission Baindo Bo Lamuka. Toko bandanano na kusenga bino matondo na kopesa bino matondo to ngaki toloba poto tamboli na bino depuis le bandaki conférence na bino na Kinshasa tina lelo boye ko clôturer awa na local mais tango bobandi exposé na bino awa nga personnellement na lobby boye ko traiter pota moko elali bambula ebele mais bo préparer kaka traitement ya mokolo moko tolandi intervention ya Kilandi Matunga bobandaki bosimbi elateli ya mwasi bokei plus na kolakisa na ino ke mwasi nda bomaka mokili pe mwasi nda koki kobongisa mokili bolobeli bilei bato yo boze kolobela lelo kolata to bandina no wana na kozana moi deux petites questions moi si alati mabe mais lelo to yebi libale ezalaka sacré eloko moi si alingaka obtenir na bomoi mais soko moi si wana sika baleli mobali nda préféraka toi souhaitaka moi si alata mabe nazali une expérience mobali alobi na moi si na ye na lingi biloko ya milaite lokola bato ya sansa soko ba sansala bato San Salvador mobali ya preferaka mwasi alata bibelwe monana ti aza koleka leka asa misala ye moko aza kolula mobali nda souhaité sika mwasi kaka bino bolobi mwasi azalaka soumise epai ya mobali mwasi asala nini tokei na deuxième motuna na biso to continuité na yango bambeba oyo ezali kokanga baindo lelo ezali institutionnalisé c'est-à-dire loposo pembe tango aye koboma biso ayebaki aske il faut tia yango na mibeko ya mboka bankoko na biso bazalaki soko mwana kokisi âge ya 12 ans bayebi ke mwana mwasi akozwa sensation ba manifestation bandi ba bouton pa mwana mobali lolenge moko voix ekomi rock ba bouton pe bandi tolo pe bandi ko se développer nde bakoko bakimisaka na mwana ya mwasi bakei ko bomba ye na mwana mobali bakei ko bomba yo akeki kimbo akeki kumbi basui ba formation na 14-15 tango babimi ba bandi bomoyi na bango ba posa wana ya nzoto kei ko bimela na ndako libala lelo leta sali mibeko alors bisoko zui mwana ya 15 ans viol azem mineur malgré ça s'est développé tout le yé a commis comme on a kibonengwa mais l'état l'institution lobby soko meki okangami lokola ba posa wana ebimi mwana yekoli bondumba asali nyoso libanda yambwa koma nandako ya mobali tango alingi mobali abali ye aza 10e yenda komi kolakisa mobali o esengelaki mobali alakisa ye pona kosukisa bilei lelo lolemo bato koma cube magique lolemo ya bato moto aze kolamba ti cube ndembi cube céleri cube tomate cube litungulu soko cube boyoki bakombo ndenge bato balambaka babakisi sikawa mécanisme de suivi nini bosali bato lolemo etikala na cube magie bino awa na lukala tan mosusu yenga to lundi boseye kokenda bomoni te pota wana o elali bambula lelo mwasi po alamba wenze na ye ezeye bacube biloko kobima malamu te soka alambi na biloko naturel mais boseye koloba kaka mokolo moko
bokokenda na bino suivi kozala nini po baye ya lukala banengo ya lukala basosola na mozindo posa ya molongo ya baleki ya kimpa vita matondo malebe pai na bino ba intervenante kilandi matunga na moni ba question eza ya bino hein matondo mingi tatando mbele mopanzi sango monene na kati na vuvamu television na mituna o botuni biso soki to sosoli malamu botuni yambo na mai o etali elateli ya mwasi ndenge to utai kolobela basi o balataka biloko ya mokuse mususu ezalaka na volonté na bango te basusu ezali mibali nde balingaka basi na bango balata effectivement o bolobi eza vrai yango wana na suka ya maloba na biso tolobaki malchance na bango chance po na biso siku semono anza eye mibeko mya bikela eye po etangisa na mwasi na mobali bayeba mokili bayeba posa ya tata mokili ezali nini mwasi azali na bonzambe nzoto ya mwasi eza sacré mobali oyo alingaka mwasi na yalata bongo eya pe foti ya mobali te po mwasi mobali wana aza nanu na mokili ya mundele mokili ya bosatana oyo eza kotinda kaka baposa ya mabe po mobali oyo azali na kati ya bonzambe ayebi mibeko mya bikela principe ya mokili principe ya nature akozala na botosi yambo epai ya mwasi na ye po mobali yo moko tosa mwasi nsima bato batosi ye ntango otiki mwasi na yo bibelo na ye emonanaka yo sepelaka mutu mosusu soki aluleli yo ye aza faible andimi opesa ye faute na olikia te po yo nde opuse ye apengwisa tata mosusu oyo azalaki ne na makanisi wana te yango tokosenga na batata na basi na mibali totanga mibeko mya bikela yango ekopesa yo lolenge oyeba kozalela na mokili po mwasi aza sacré nzoto wana et surtout soki mwasi abali nzoto wana ekomi meme na suki na ye mobali mosusu aza na droit te ya komona yango tomona ata na eteni ya bapaya me lelo biso bayindo ekoma so olati kitambala nakomi mama mobimba nakomi boye ozolatelanga boye ozobebisa na okelingelo bafiotifioti sikoyo totala barabe balatisaka bana na bango bitambala dès le bas âge sikoyo bana wana mpe bayindo olukila bango bafiotifioti banunaka soki mwasi alati kitambala nunaka wana mobali oyo azangi nsiku mobali oyo aza na mokili ya mundele yenda kopermettre mwasi alata biloko wana me libaku ya mobali wana ekozala soki akutani mpe na mwasi oyo aza na boyebi akozongisa ye yango nalobi mwasi ya malamu akoyeba nanu kozongisa mpe mobali ne mpo motei na ye ya yambo na kati ya ndako eza mwasi comme mpe mobali aza mosungi ya yambo ya mwasi mwasi mpe aza mosungi ya yambo ya mobali donc fo bozonga siko na kosenga na babilenge mibali o balingaka basi na bango baetalaka banzoto na bango c'est-à-dire mwasi na yo moko boza bato ya lokumu te mais bozala bato ya lokumu fo oteya mwasi na yo nalingaka ozalela boye bomba nzoto wana eza nzoto esantu eza nzoto eza ya botata mokili ekotongelanga mokili lobi ezokelelanga bana oyo bakozala bato ya valeur yango wana nde tokosenga boya kotanga mibeko mya bikela ekosunga bino malamu matondo mpona wana toye na motuna ya mibale batuni kolandela bilenge basi oyo lelo mondele aye na mobeko na ye osangisi nzoto to na mwana oyo aza na se ya 15 ans akomi nanu majeur te bakangi yo oke boloko ekomi viol ya bandeko na ngai yango wana tozoyoba mokili ya mundele aza ndoki oyo abomiki boyindo
bakoko bazalaki mayele pe bajouaka na prudence. Mokili ya bakoko ezalaka na bondumba te. Lelo mokili ebebi mpo na bimela-mela. Bilenge mibali age nano ekoki te akede ya pharmacie ameli bimela-mela. Mpo na nini? Bafilme tozotala touta ekolobela ngo na kati awa réseaux sociaux ebomi bilenge. Mundele aza ndoki asali plan déjà mboka oyo eza na plan ya mundele ya kodétruire kiboyindo po ayebi bayindo baza banzambe. Aza na plan mobimba na maboko na ye. Mais bakoko bayebaki to batela bana oyo babalanaki libota oyo na libota oyo bayebi libota wana ekolelaka ndenge nini. Bana bazana wa mike bakangi mwana biso mobali ne na libota wana ya mwasi pe ye wana baboti déjà si bayebaki emsu bana bayebite. Baza ko éviter bondumba wana ezala. Mokili ya bakoko ezaki na bondumba te. Mais totala mokili ya mundele po mona keza ya bondoki. Ache bondumba na kati eza mokili ya ba piège. Ache bondumba na kati po bana balanda nzela wana machepe mutambu ya boloko. Mutambu boloko. Mais bakoko déjà so mwana kokisi 15 ans ebike biloko nyonso ya nzoto lokolo ekomi kosala balengela mishiko na likwela. Basungi bango bakwelana po babanda kobota pe na bolenge. Bazwa tango ya koedike bana pe ya kobokola bana. Totala lelo malgré mokili ya mundele o balingi bana babala na retard 18 ans 19 ans komi majeur akoki kobala. Mais yambo na ye azosala ona nkuku biloko nini amelaki. Basi bakoma bibaka baka. Mibali bakoma bimela. Mais botala to ya infertilité to lo batabongo. Ozomona mobali elenge mobali kitoko. Mais aza impuissant. Pour nani na banda ki bimela avant suite à ba réseaux sociaux, suite à ma solo, il y a ba revue, il y a ba jour nyon ce baby saki. Don eteni wana yango tolobi to zonga na mokili ya bakoko na biso ekozala malamu. Bana babalaka na age ya malamu lelo basi asali bondumba CCC et combien na age akobala bali lelo kokoso. OK boto kokite césarienne. Tala système mundele. Bamokono banyonso wana koko bayebaki. Na kolia nyonso wana to bongola eteni ya kolia. Soki lelo batu baleki botala batu batumba baposo bino batu bolinga baposo na bakwanga. Poso ezalaki couleur ya nyama. Mais bapoti poso comme lokola bato babetaka mbunda ya mbomache banda. Bakomi basali bapakuli bapoudre wana bakomi RDC na couleur. Ndenge pe poso koma kobongwana. Balongoli yango neta nango ya kiposo bakomisi yango neta sikoyo ya maladie. Ale bino pe bozo kende katelanga poso. Kokoso. Tozonga na naturel. Bakoko balambaki naturel mazudi ezali. Baki ngongo soki ngongo ezali tanga wis ezali. Kiwai ezali. Tozana ba bizeuze webele biso to benga ngo bizeuze ochepe na biloko ebongi. Olambi pondu oche mukubi. Atezanga mbisi pondu sukali. Mokozwa onja. Olocha vitamine oche malade. Bozolia bozolanda gu ya kib magie li baby na kati ya mokili. Pona kosukisa mutuna ya ndeko mopanzisa ngo. Pona bal maetozo sala lelo tokotika mabele ya lukala tokozonga na kiwatomba. Nini tokanisi? Nini totiki pona continuité ya mae oyo toye kotalisa na bandeko ya lukala lelo? Ba mama ya lukala bilenge basi pe mibali ya lukala abolanda biso malamu. Toye totiki toye kolona mbuma po vuva mweza mukokoli. Oyo na makabisika nyonso lobi ekokole komi nzete eboti mbuma obuki olie oloni lisusu eboti lisusu nzete. Toza biso moko te. Ti tozokende tozotikela bino bamikokoli bazali. Bamama ya lukala o baza bakambi ana mabele ya lukala bazali. Bangonde bakosunga bino po bozwa susu boyebi pe botanga nsiku o toyeli bino. Totiki bango po basunga bino.
boluka bango bozwa adresse esika kimvuka ya vuvamo ezali vuvamo ezala awa sika bomona photo walongo fumukimbango bokoti wana bokutana na bakambi ata na suko oza na susi ya koyeba boyebi tuna bakambi bakopesa yo adresse esika kimvuka ezali nde okokutana na bamama wana oyo bakotikala kokoba mosala oyo biso tozosala lelo matondo mingi nakolikia mpona mituna ya ndeko mopanzi sango toyebi te soki totondi bango to batondi biso totondi bino botondi matondo mingi kilandi matunga na biyano na bino tozokoba na mituna RTCL so baza ya kobungama boye na mituna na bino sima biso pe baye mosusu toza na mituna tomilengela. Merci pour la parole. Nazali Ndeko Ziko Manta, journaliste na RTCL. Voilà. Nazana deux petites questions. Na koto na bilandi na exposé tout landabino awa. Alors, première question na Zali Boye yakoyeba. Est-ce que Zakara Mundele nde aza na base ya destruction ya bana basi ya Congo? Ou ezape faute ya ba mama oyo balakisi bana te lolenge ni bakoki kozalela? Alors, deuxième question Zali, toyoki bino koloba ke bana Congo bazo beba na bizaleli ya batu pe na makambo nyonso. Bana wana oyo bino bazo lobela bazo oyo ya mindele oyo bino bazo interdit. Alors, disposition ni bino dossier en place pour éviter lobby bana oyo bakoya simana ya basi baye bakobeba. Voilà, les deux questions. Merci. Matondo mingi pona mutuna na yo parce que otuni est-ce que ezali kaka mundele nde mutu aza na base ya kobeba ya ba mama to pe ya bana ou bien ezabongo ba mama wana toroliki ete mundele tindenga aza wana eza neloko moko te oyo ya malamu asali pona biso bayindo ezala ba mama oyo wana ya lelo puisque ba mama babandi ko beba uta mundele acha matambe na ye awe pai na biso potangu ye aye amoni lolenge ya ba mama bizaleli botosi oyo ba mama bazalaki na yango nde abandaki ko bebisa mama oyo wana ayinisi ye ya monani kiboyindo na ye ayinisi ye ya monani kolia na ye bonzambe na ye esali ete mama wana akabwani na botata mokeli na ye siko mama oyo wana akabwani na botata mokeli na ye bizaleli nini oyo ya kokitisa epai ya bana wana nde esali ete lokola mama wana abebaki bana pe oyo ya akobota bango pe bakozala ya kobeba nde na ntina wana oyo tozolobela mpo na religion africaine eye po eya kozongisa mama moyindo na kiboyindo na ye po mundele tindenga aza wana atikala kolinga biso ata mokolo moko te po ete ntango ye aye atieli yo bafilme oyo ya mabe po esala ete ekoka kopesaka kaka milimo mpe ya mabe okendaka kaka kosala makambo ya mabe po ntango yo okomi expose na balabala po oteka nzoto na yo na bambongo ya muke siko milimo oyo koyamba wana ekozala milimo lolenge kani po eloko esali bongo omonaki yango na filme oyo mundele asalaki atie lolenge ya mwasi oyo wana ake koteka nzoto na ye atie bafilme oyo elakisi ke mwasi esengeli ozalela lolenge boye nde esali ete mwasi wana ayambi milimo ya ebele na bana oyo ya kobota bango mpe bakomaka lolenge wana donc destruction ya bamama to pe ya bana ezali kaka cause ya mundele nde wana nsiku mia semono anza eyaki po ezongisa bongo biso na kibotata mokeli tozonga bakiteleki nambo ya sika tozonga bakoko nzala mpanda oyo tata mokeli alingelaki biso tozala na ebandeli toya kotanga nsiku po tozonga na botata mokeli na biso matondo. Voilà, tolingi tozala vraiment toza mayeli par rapport à la réponse ma PC n'a vraiment convaincu te tant le bien te zaka ba mindele nde ba yeko bebisa ba maman na biso. Moi je ne crois pas parce que koko pesa ngai d'abord le lenge ni mundele akobebisa maman na biso. Est-ce que
to bana le ba l'hôtel ba TV est-ce que ba buzo ba maman ba no sala ezaka ba mindete ba laxiki bango to ezaki lo lengini mama apesa la réponse ndemo panisango zana wana ba oya ndemo panisango tema nanwana bozo ba mama so ndeko ko sala bandaki na mbula nini soki boko pia biso mbula poto pia bino te bino bolo bino te bongisa motuna ngapena bongisa noka motuna po biano ya bien yo za convaincu te na biano mais olobe loko moko yo yebi ke mama na biso babandaki ko sala buzoba siko fo pia date po ba lakisa o siko malamu buzoba ngwe banda na mbula nini pe bandaki ndenge nini fo pia date po bino boyebi ke banda o sala buzoba seke boyebi ane ça débat. Voilà, maman, c'est la question est nette. Parce que dans même maman peut y réponse, après si biso peut datité, après si biso nette. Na pour on peut na zoko c'est la même question. Toye ba ezaki quand o ba binde ba obeso maman na biso. OK, matin domingue toli qui a été avant mundele aya na mabele na biso awa na Afrique biso tozaki malamu. Koya ya mindele puisque totanya na histoire à l'arrivée de Diego Cao en 1482. Ndeba Diego Cao bayaki étant que ba explorateur bayaki ko exploiter parce que babanda ko luka ba terre topé biloko lokola pa na bango bazala bakotaki na crise nde ekomaki bango ko kende ko luka bisika o ba kokutela na biloko po ekende ko sunga bango tango bango baye na Afrique bakotelaki yambo na embouchure du fleuve Congo topé na Mwanda kuna tango baye bakuti bomengo o ya biso bayindo bakuti administration puisque kuna roi azalaki tango bozana roi c'est que maimaso ezabongo ya kovanda puisque roi ayebaki kokamba mboka na ye malamu tozangaki eloko te tozalaki na nyonso tango bango baye baluli lolenge ya bayindo oyo bango bazalelaki bazongaki après baye lisusu na 1485 de bongo oyo bango bayaki étant que ba missionnaire parce que otanga un missionnaire azali muntu oyo aye na mission ekoki pe kozala mission ya malamu to pe ya mabe mais lokola pa na bango tango bayaki pona mbala liboso bakutaki bomengo ezala ta yo ke cop kuna esika okei soko kuti eloko moko ya malamu lobe rozonga susu na esika oyo wana mais soko oke cop okutaki eloko malamu te rozonga lisusu te po esimbaki te donc ndenge moko mindele tango bayaki lokola na 1482 bakutaki abondance mais pas na bango ezalaki te yango esalaki ete bazonga lisusu mais bazongaki avec mission oyo mission oyo bango bazwaki kuna epai na bango puisque bapreparaki bango batu oyo bazongaki na 1485 bazalaki bato to benga ba homme de Dieu te mais malgré tout bango babengaki bango basali na nzambe mais bazalaki basali na nzambe te puisque batu wana bautaki na ba prison bauto ba escroc ba aventurier nde bayaki po ete mayo oyo batangisaki bango kuna ya mabe baya nango po baya kotisa ngo epai na biso bayindo nde tina wana bayaki na mission wana tango bango baye babandi nani kokabola biso na biso tina la bango ezalaki plus bakutana na mokonzi kumuzinga nkulu tango ekomaki na 1491 le 3 mai 1491 nde esika wana pasi na biso bayindo ekotaki roi oyo abandaki kokamba mepa ya tata mokeli akabwani na tata mokeli akomi kokambama epai ya soi-disant ba missionnaire wana puisque bango baye kokumbela biso bonzambe bonzambe oyo bango bakumbelaki biso nde ekabolaki bongo biso na tata mokeli nesika oyo biso tobandaki koyamba ya ntina epai ya tata mokeli tokomi koyokela bango puisque nzambe oyo bango bakumbeli biso yango wana nde te oyo esengelaki biso tosalela metango bango baye tokoti na makambo na bango tobungisaki nyonso oyo ya biso donc banda le 3 mai 1491 kozwa baptême ya roi yango esalaki ete tobungisa oyo ezalaki ya malamu mpona biso tokoma kosalela oyo ya mabe bango bakumbelaki biso nde kobanda wana makambo nyonso ya mabe ekotaki. Motuna ya mibale biyano na kilandi matunga matondo ndeko mopanzi sango tolobi vuvamu ezali etelo oyo eye kotangisa bayindo mibeko ya bikela po ete elongola bango na mokili ya monguna pe ezongisa bango na mokili ya botata mokeli
na kati ya kozala na yango école to etelo école eza esika bapesaka mayele batangisaka moto azwa boyebi alongwa na boyinga akoma moto ya bososoli moto ya bwanya moto ya mayele nde na yango biso oyo toyelelo kosolola na bino totangi na école wana tozwi boyebi wana na kati na vutuka vana mpambu bizila na lisungi ya fumukusu kia mzana pa na ngola ne sonya nzila mokobi misala 1921 o walongo fumuki mbangu bayelaki nde na yango batangisi biso mibeko wana yango tozo salela tozo bunda po moto moindo azonga moto tolonga na boyinga tozwa boyebi totika libungi oyo eyelaki biso po tozangaki koyeba siko tokoma bamikolo tozwa boyebi ya solo nde na bongo soki biso tozwi boyebi wana ndenge tozwi yango na nsiku bana na biso oyo tozobota boyebi wana tokosala nini tokokabela yango na bango po mwasi ya malamu apesaka kaka oyo aza na yango moto ya malamu apesaka oyo aza na yango lokola biso towana boyebi boyebi wana tozobunda ekota kati na bana na biso yango wana lelo ba disposition ya malonga oyo tozwi fumukusu kia mzala mpanda na ngola ne sonya nzila basali école oyo ezotangisa bana wana dès le bas âge bazotangisa bango po bayeba mokili oyo bango bazali bayeba bonzambe eza nini batanga mpe bakola po bakoma bato ya malonga balongwa na mokili wana tozoboma mokili ya mundele tozokota na mokili na biso fo tozwa bastratégie nyonso totya na terrain yango stratégie ezali bana wana baotanga na kiboyindo bazozwa boyebi na kiboyindo mpo bango nde bakozala babongisi ya lobi basavant ya lobi nde bana wana mpo mondele abanda koedike mpe kolakisa bana na bango kiboyebi na bango dès le bas âge mais lelo biso tolakisaka bana kaka ekodim ake ekole ayebo ekodim soko tuni bana na biso o bakoli na kimu Yesu na kibonzamba bapaya na mayela bapaya abetelo mwa histoire ya mukie ya Afrika ezati qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo c'est Diego Kao mais biso nyonso totangi pe tokole libongo mais na logique pe réalité est-ce que Diego Kao nda yaki ko découvrir l'embouchure ya fleuve Congo non mais ba autochtone o bazalaki wana déjà si bayebi que place eza embouchure et surtout ba na Mwanda ba koko bazalaki na tango po embouchure du fleuve Congo eza na Mwanda est-ce que même bana wana mikolo bayebaki te tango bakena mai na bakoko na mama balakisa bango ke oyo embouchure na biso boye na boye tout ça esika mai o na mai oyo balani ekutani bayebaki mais lelo ke na betelo bapaya baoyebiso ke c'est toujours Diego Kao mais yaka na vuvamu bakoyebisa bana wana ya mukie otunye mutuna koyebiso ke non bakoko na biso ya tango wana nde bayebaki déjà que place wana embouchure supona nini mokili ya mundele ebomi boyebi ya baindo yango toye na mokili ya botata mokeli po boyebi wana ya baindo ezonga ekota kati na bana na biso po toboma mokili ya mundele précaution wana tozwi po na bana matondo mingi ndenge mopandisa ngo kobosana pete l'État passe na part ya responsabilité munene na makambo oyo tokei na Afrika cool cool suso na ba Afrika oyo. Merci beaucoup bandeko nyonso baza kati no esika esengo ezanga ya koyeba bino ebele na kati no esika na juste ko poser question par rapport ya mayangani oyo conférence par rapport ya mituna sujet aux appels très important ngana ebani na kombo ya Dynamis Logos mais tant tozaki na mbanzango na ebani na kombo ya Dynamis Logos tuzolana tozalaki na mbanzango fumukusu akonseyaki ngana tikala kaka na tuzolana. Voilà, merci. Nabi ke bande kwa mshalu kala pe baza awa. Ba ope ba ebinga na komba Dynamis Logos. Alors, nazana de mituna ona weba kotuna kati no sika.
Motuna nanga ya liboso ezali boye. Nasili koyoka sans cesse ba ndeko oyo to banengwa obazo pesa biyano na mituna na biso kokomba na koloba ke mondele nde azali ndoki bazolemba te na tina ya koloba yango po ete akotisi kindumba na kati ya bolenge to na mikolo ya lelo. Alors motuna nanga ezali boye. Toyebi biso nyonso tolobaka yango ezala mwana mwasi muso okutani na nzelo tuniye yango oza ndumba boye pourquoi viozo mene boye pourquoi nalanda lokolo ya papa na biso nalanda lokolo ya mama na biso eza ekolo na biso pona otanga bekolo te ekolo na biso tozala boye. Alors motuna nanga ezali ya koyeba est-ce que ezali problème ya conscience ya moindo moko na moko to ezali problème ya mundele? Parce que tant tolobaka nalanda papa na biso nalanda mama na biso mususu amela masanga makasi oyo mela masanga poani papa na biso azaki grand soulard alobi mundele te alobi papa azaki grand soulard donc eza lignée wana ya basoulard. Alors naina loba boye to monaka mundele otolobi azandoki tango asali appareil apesi na indication balobi avant matamutuka ne buvez pas, mais biso to sala le contraire, biso baindu. Avant na kumba, fona mela. Monsoir lo bapona sala makasi, il faut na mela diamba. Mais ba indication mundele lobi ne buvez pas, ne prenez rien. Tozana ba société a ya ba chinois en titre d'exemple, lelo ba komi ko checker ba tsoke musala omeli masanga ba ozongisa yo. Alors ya ona ina yeba eza problème ya conscience ou bien ezali kaka mundele. Biso tozana bakisi tomela otolobaka eza bakisi ya bukoko. Mais bakisi ya bukoko dose ezalaka te. Mais tout le monde a mundele asali kisi ya lobi matin midi soir décomprimé pour na koyeba ko gérer dose. Na muto asali kisi otobenga ya bukoko. Ozo mela oyebi dose te. Na mundele apesi yo dose pe mesure. Na ninde ndoki walingo boma mutu. Mutu na liboso yangwana. Motuna na ngai mibale ezali boye. Na tango kala bay oyo bayaki ya mboke biso tozala donc ba papa na biso ba koko na biso tout comme bankumu bakonzi. Tokore komona bango na tango na bango bazaki na basi mibale misatu ça dépend ya besoin ya mutu moko na moko ya nombre basi alingi azwa. Sikoyo na lolenge na bango ya kala bandai ko gérer yango ndenge nini. Parce que lelo oyo polygamie est commis etumba ya munene. Et ça en religion deti vous vamu tout comme ba religion christianisme na kati ya vous mais ça pe na batumsu baza d'accord na polygamie. Ba msupe baza d'accord te na polygamie par rapport aux informations recueillies parce que nous sommes tous ça ba pandisango. Na ngamu pe ba religion mususu ezan ba baza d'accord na polygamie et ça pe na baza d'accord te na polygamie. Le roi tozali awa bidon bozo te ya biso bo pesa biso malakisi. Pour na bolobi to miser ce qu'on a jeunesse pour jeunesse et bébé. Ce que tu to yeba polygamie ezali malamu to ezali mabe. Merci, je vous remercie. Matondo ndeko tuzolana na mituna na bino bo uti bongo kotuna na rolike za na oka mibale boye ya yambo ezali kambo ya conscience soki lelo bato bazobeba bondumba ya nakati na bondumba to bolobeli bakwiti nyonso wana eza conscience to likambo ya mondele mutunano ya liboso yango wana tokozonga noka na mundele wana mundele eza ye bakoko na biso ya mondele aya bazalaki ba conscient pona nini basalelaki kibonzambe na biso nyonso basalelaki ezalaki na mibeko na ba principe ya botosi ya botata mokeli. Mais tant mundele ya ye alongoli bonzambe ayingisi bo satana na kati ya bo satana ya nyonso
yango wana esali ete bandumba babotama tolobaka bayindo basala bilamba te bayindo balataka baposwa nzete me bandumba bilamba bazolata lelo tolobake bayindo basalaka bilamba te ka mindele tondimi bamini jupe o bandumba baolata lelo banaye bazosala mabuba bodi o bato baotikila mabumu libanda banaye baosala eza commerce o bango baye kosala po bayebi ke toke kodétruire il faut préparer ba arme ya destruction bakonzi na biso lokola bango pe baza inconscient na kati ya boyinga bazosalela toujours kimondele bazokonza bango pa mindele baza na pouvoir te ya kointerdire ke loko songolo ekota te pamba te baza contrôler pa mindele wana lelo quit na jeunesse ba supu na tolo ba whisky ya couleur nyonso ebimi nani asali yango asali yango po akaba to esunga batu to asali po ateka ekende kobebisa batu ayebi deja eloko na osala boye efe nango ekozala boye mokili ya bayindo eza bien contrôlé na carte ya mundele asalaka eloko te ezanga intérêt ya nani ya ye nazongi kaka mwa moke na motuna ndeko mopanzi sango ya liboso mpo na kotalisa ke mundele kaka lisusu aza na base ya bondumba wana bayakaki nango ntina miziki ya bakoko na biso ezalaki douce ya bien oyo ezoyemba maloba ya kitoko maintenant mundela ye yembela mwasi banzembo ebimi bamusicien na biso babongola banzembo ngalula mipende ya milangi sala yango na ndenge boyebi banzembo wana Marie Louise bakomi koyembela basolo ngai ayo nyonso wana ezalaka te mais pose ya mundela ebi ke fo bebisa mokili na bakwe nyonso jeunesse lokola elingi loyenge amemi loyenge na miziki jeunesse lokola elingi kwiti amemi bango na kwiti jeunesse lokola elingi bondumba amemi bango jeunesse yango kaka bango na bagendaka baeglise dimanche ake église lundi ye wana ake hotel botel etondi ebele mais oyo akoti hotel eza nani oyo azali na église lobi oyo ameli kwiti lelo azalaki lobi na église na bafeti mbe bachrétien oyo tomela masanga te bible epekisa na bafeti ya bachrétien biloko ya kwiti ezalaka te esalami na nani na mundele babrasserie bra congo soki bra congo na bralima yango wana bakompagnie ya banani papa na ngai basi eza nani sikoyo mutu mwindu azomela yango mpo aza deja inconscient yango toyebisi bino nsiku ya semono eye batanga bazwa boyebi mpo bakoma baconscient na ntango mutu akomi conscient aomela su biloko wana te mpo ayebi ezosala nini na banzoto ata bakisi wana bomelaka wana nameli yango boye mpo ezongisa boye omeli kisi wana mpo ebomo malaria me na nsima malaria etikeli yo maladi mosusu yo moni malaria esili me kisi omeli ya malaria eza na produit mosusu na kati na yango mpo ebakisi yo maladi mosusu nsima ya basanza okomela su ya malaria te mpo obelaki malaria tifoide eyeli yo mpo na badosage ya bakisi yango tolobi lutu moko na ntongo o mundele apesaka moko na midi moko na pokwa tozongi na bokoko nayebi te o bato balingaka toujours kobebisa yango ke ezanga dose kisa bokoko ezalaka na dose nango mutu ayebi toboyi te babricoleur bazali amonika ndenge koko na bango bandai kosalisa mutu azwi eloko oyo apesi mutu nde akoloba nini nga mpe nasalisaka mayebi teke koko bandai kotya dozi songolo dozi pakala mamonaka solution koko apesa babricoleur wana baza ebele bakoma ebele me nyonso wana ni baolanda mbongo me na
tradi praticien ya solo o biso tobenga banganga buka bapesaka ba dose omoni kisi oyo eza makasi yambo na okolia olie sima omeli komela ngo na nzala te komela verre mobimba te mela yango demi verre na tongo demi verre na pokwa yo tosakaka eza na bakisi mosusu bakosala yango eza mwa makasi bakosala elo kaka mela kaka demi verre na journée ekoki mosusu bayebi biso mela verre mobimba na tongo verre mobimba na pokwa do esika yango wana ti matondo mingi na ndeko tuzola na kotuna motuna na bango neteni ya polygamie eza motuna malamu oyo botuni neteni ya polygamie na biyano tokopesa bino na ebandeli polygamie ezali mabe te nyonso wana toye kotalisa awa sur mundele nde amemela biso alobi ke polygamie eza mabe kasi kotala neteni na bango moko ndenge bayela biso buku na bango ya Nouveau Testament na Ancien Testament. Na Ancien Testament bandimi polygamie, na Nouveau Testament baboyi polygamie. Kaka pona koluka kobebisa moto moindo. Kasi pona nini bakoko na biso basaela ki polygamie? Ezalaki pona kolongola bondumba. Bondumba ezala te akoki kozala na mwasi moko mibale misatu pona kolongola bondumba. Lelo bayeli biso polygamie eza mabe soko tali bondumba. Balabala nyonso koleka yango na yango kaka eza kutu na kwa mususu wabikaka kwa na soko leki kuna okutaka basi andumba baza kuna pona nini po mundela alobi polygamie eza mabe kasi na kotalisa bino polygamie eza mabe te eza malamu bakoko na biso bajuaki prudence wana po basi batambola na babalabala te po bondumba ezala te pona kokima mabe wana nde wana balobaki ke polygamie ezali malamu yango zo mona biso na religion africaine tolobaka te ke polygamie eza mabe eza malamu pona ko boya mabe ezala na kati ya société matondo polygamie eza malamu ngai naloba polygamie eza ngana naloba ya ngai beba ke biso basi tozalaka ebeleti siko so bino boy polygamie ba o wana bazana surprise nani abala ba biso be banengwa ba bi polygamie za malamu ndima bazwelole kipene ekosunga yo ko boya te eza botata mokeli tata moi na banengwa boni siko so bino boy polygamie bobomi sikoyo botata mokeli kati na mokili tosoko bana mituna Ndo mingi na ba mama ya fufamu na lolenge bozozo mokano ya kolamusa ba mama ya Felika. Matondo mingi na ba mama ya fufamu na lolenge bozozo mokano ya kolamusa ba mama ya Felika. Motuna na biso eza neteni ya kibonengwa tope kibomama. Milenfu kilandi matungwa bate biso kibonengwa. Bisika moko to sosolte balobi nengwa azali tata mokeli tope mwasi nzambe. Na lolenge nini nengwa akoki kobongwa na nzambe. Nde motuna na biso ezali neteni wana. Kilani matunga. Boso aka motuna moeli biso na lokasa. Bosangisa yango bopesa abiyano. Ndeko alobi na sana pose ya koyeba. Bolimbisa tozotanga ndeko matwa azape journaliste makoti taza libanda lobi makolezo tungisa nazana posa ya koyeba soki kaka masanga nde ya mindele ezolangwisa biso soki tozana lungwila tsamba eske agene pese ya mindele alingaka lobela masanga ana masanga soki bansamba balungwila bagene soki eza ya mindele po ipare elangwisaka matondo mingi na ndeko nengwa na kotuna biso motuna ete tolobaki nengwa za mama mokeli ingeta
Nengwa azali mama mokeli. Pona nini? Nengwa nde ayambaka tata za mopesi. Nengwa za moyambi. Na tango yambi okondima pe okosalela. Me oyambi ondimite osaleli te ekozalisa pe te. Soki tata apesi po mbasi eza botata na bonengwa. Tata apesi yo na nzela oto yebi esika bapeselaka biso. Yo yambi. Siko yambi pona nini? Po olandela, obokola, okolisa, po ezalisa. Siko tango yo kumbi mbasi na kati ya libumu na yo. Evolution nyonso o mbasi ya kobanda kolekela, abelisa, azongisa, asala boye, osiporte kino tango na ekoka, akoka kobima. Eza processus mobimba oyo nengwa lekelaka durant 9 mois bamsu ba débordaka 11 mois. Moi na msusu bazo kota kende no na une année. Mais aussi porté ti oyo ko botaye, c'est-à-dire okeliye. Bomo yamba swana esimba mina maboko na yo nengwa. Ndenge bomo ya bikelamu esimba magana maboko ya tata mokeli. Na tango yo simbi bomo ya mbasi wana ozo blande la évolution na ye. Oza mokelite tio komi na point ya kobimisa ye. Okelite okeli. Po tata mokeli akela kalisusu bato te. Akela bato ya ebandeli apesa bango ordre bokende bobotana botondisa mokili. Siko banani bawasa la continuité ya création. Biso bato nanzela ya nengwa. Donc oza mama mokeli. Pozo koba kokela bikelamu lolenge tata mokeli apesa ki ordre. Donc oza muta pamba te yango tolobi nengwa oza muta kosakanela te oyaki kaka te ke tourisme na mokili kolamba kosokola bilamba. Oza na temps mobimba ozo sala na mokili. Po batu batonda lelo na basi na mibali eza po yondo ndimaki mbasi wana bokwa totala lelo balongolaka mikumba tata ebike na che ya ngai semence po lobi na okoma moboti mais yo obisia na bota na garçon irresponsable okei omeli bimela mela elongwe est-ce que okeli te non oza na rôle munene po oza na responsabilité ya ko continuer œuvre ya création lolenge tata mokela kelela ki yango ya mibale na tenya masanga nde kwa lobi to lobi ya mondele nde elangwisaka bongo ya bokoko tsamba lungwila agene ingeta ba agene to eba nanu ekolangwisa yo tango oza inconscient o meli ndeko peso kwiti na kati ya conscience mais mutu aza conscient bike na komela ne sika songolo na se limité et puis na tango ya bakoko na biso agene masanga wana esalamaki te po batu ba surtout ba jeune nde bakomi komela ngo lelo azangi ne mambo akosala mamundu elekele na mutu tchala mwa mesure bachele mwa mesure ameli bakisa na nzala epese sous malade. Mais bakoko bamelaki agene na tango na yango pour renforcer bango mwa bokasi tango akoli déjà akomi mwa mobangi akomi mpaka habité fona mela mo loko esala mwa ko chauffer surtout ne langa boya meli mwa mukie et chauffer mwa nzoto po eza masanga moto et chauffer nzoto pese siko bokasi énergie ya sika nde ake ko sala musala mezika ya mukie mais lelo to mela ngone bakoko bamelela kite nungwila bapeselaka yango eza masanga bokoko mais bapesela yango batunzela bamela yango te tsamba topesa yango na lokumu pe valeur na yango o emeritaka eza masanga ya bokoko masanga ya bokonzi masanga ya cérémonie tsamba basalaki yango mpona bacérémonie po eza toujours naturel euti na nzete ya mbila boyebi mbila ebombi mabombo nzete ya mbila ebombi mabombo ya miebele tsamba basalela yango mingi cérémonie na likambo songolo basopi basaleli bazongisi mais eza masanga te basalaki batu bakoma komela mela o lelo bokoma kokata na banzeta mbila poka bosala tsamba
mais wana pe eza mbulu obomelaka wana eza ebembe ya ntsamba mais eza ntsamba te ntsamba ya cérémonie bazwaka yango likolo ya nzete na bokasi na yango nyonso na vibration naturelle na yango nyonso mpona kosalela yango mosala na kolikia batina yango wana bakoko basalaki eloko nyonso na tina na yango tina yango wana mais ya mundele tina nango eza kodétruire cerveau ya bayindo. Matondo mingi matondo tomonaki demisapi ya bana ndaku botelemi tosilisi na bango mapinga ekotuna motuna ebele bakokamwa ndenge nini boye naza moko ngunza oyo nayebani ngunza etumba mabele mbanza ezali mbanza voluzi masivi toza moko na kati na kobunda bitumba ya fumuki mbango motuna ezali boye oui nayaki retard namoni olobeli elatelite ya ba mama soki totali lolenge mama ki pavita alataka na lolenge ba mama na biso bazolata eza bongo te awa bamonani malamu mais soki tosisi awa oke kotala oleli bamisu bakangi bapatalo bikangi nzoto balati batalo moko boye bamanzaka tozo comprendre te ese mama ki pavita azalaka bongo mama place wana bomeka kobeta yango sete lisusu ya mibale na kosenga likambo oyo lokola tata mokeli atelemisi bino apesi bino makasi ezala mbala liboso te bokontine yango biso mpe tokopuye bino na losambo mpo na nzela losambo nde tokolonga matondo mingi mapinga na yaya ya kosisa mpo baclotire na bino bayanola mbala moko matondo mingi lani na opesa biso maloba matondo mingi lani na opesa biso maloba tokompete na motuna ya yambo oyo ndenge atunaki mpa kilani matunga botalisi biso mwasi nzambe bolobeli biso kibo mwasi na biso tina ya kibo mwasi metan bokomi na eteni ya mwasi nzambe antuka etike biso motu ya biso tokobakisa mwasi nzambe eske mwasi nyonso nde azali mwasi nzambe pamba te toyebi tomoni babasi oyo baza bafemme inconscient baza conscient te na maye oyo tozali koyoka awa tona bafemme libre eske bafemme libre wana bazali mpe moko ya basi nzambe ya mibale totuna na ndengwa atalisi biso abi soki olamba fufu mutu akoki kosokola nzungu na oyo ya fufu te mutu akoki kotuta nzete no ya fufu te mutu na biso azali boye par imprudence olamba fufu mbasi aye aleki pene ya nzete no ya fufu mpona kobatela mbasi na ngai na ntina ye na osala nini matondo nakolikia bolandi mutune bopesi kombo te tobengami na kombo ya ndenge atonda nkembo touti na kimvuka nemusiri na mbanza kimpese matondo mingi na mapinga na biso na motuna ye bauti bongo kotuna tokolikia maloba na bango ya yambo nde motuna na bango pe ya yambo tobiyano na bango ya yambo eza balobi baye retard mapinga eteni wana ya elateli ya nengwa to ya mwasi tolobelaki yango esengeli mbongo wana ekoka kokota pe na eteni bongo ya banengwa to ya bamama bilenge basi pe bamama poko lata ebeba na bilenge basi pe bamama oyo balingaka konuna te alingi toujours azala na mode azonga asalelaki bomama bilenge basi pe nzoto ya mwasi eza sacré ayeba kobatela yango ayeba kobomba yango tokosenga pe na bino bamapinga boza pe na mosala munene ya kosunga pe population kobanda na bakambi ya mboka ekolo kino na bino oyo bobatelaka peuple tozonga mwa mokie na eleko ya président fe Mzee Kabila ntango bayaki tozwa exemple wana pourquoi akombataki accoutrement ya basi po ayebi ke mwasi nzambe
mwasi aza sacré, il faut abatelaki bo mwasi na ye batelemelaki ba mini jupe mabumuli banda ba pantalon ekanga tomonaki bapesaki bino ba mapinga ordre bokata même ba ebalati ba pantalon ekanga. Mais pourquoi pas bozongisa ezaleli wana? Po biso toza religion toye kobunda kotote ya bayindo na nyonso, mais na lisungi na bino pe politique bokosunga biso po tobalana. Biso totei na bonzambe, bino botangi botei na politique. Po politique etambolaka na bonzambe, mais biso na bonzambe tobunda biso moko. Politique eza ko epole biso te. Yango tosengi na bino bayi politique bosunga biso na accoutrement ya banengwa pona bolamu ya mboka pe pona bolamu ya population na bino. Matondo mingi. Ingeta mwasi nzambe azala nani lokola bengami mwasi abotamaka mwasi akomaka mwasi te, abotama mwasi akokola mwasi akokufa mwasi. Donc mwasi nyonso na ba forme nyonso bango bazaleli, azala femme libre, azala femme ndumba, azala femme nini, aza nzambe. Mais nini esalaki ayeba te ke aza mama mokeli? Inconscience boyebi kati na ezate yango wana to telemi poto kotisa boyebi na mitema pe na ba cerveau ya banengwa bayeba ke baza banzambe potango miyebi ako se considérer bi naza mutu munene, naza mutu valeur, naza nzambe na yeba ndenge ni na komitambusa. Donc musala na biso ezande surtout bae wana to kende to te ya bango ba femme libre wana bandumba wana musala nde to sana ngo yango wana. O déjà lati malamu bakisa etoli, mais o lati mabe azangi ne koyeba bango nde to kende penza to bimisa misisa po to bongola bango bazonga ba conscience. Matondo mingi nengwa to tankembo pona mutuna na bino toroliki ya ete na kati ya religion africain boyebi wana nyonso ezali ezala ta mai oyo lambeli fufu okoki obwaka ngo na balabala te po ete mutu mususu aya konyata ata mai ya bilamba oyo sokoleli bilamba okoki kobwaka na balabala te. Nyonso wana boyebi wana ezaka na kati ya buku ya biso banengwa. Comme ça na suka soki bozui yango botangi bokoyeba. Siko pona fufu to pe ne botalisi nzete ya fufu tango ozolamba fufu na imprudence mwana aleki etutie nini oyo kosala. Ozui nzete ya fufu mwana alie yango na munoko ndakisa mbala misatu. Opesi yango la munoko atuti yango la munoko wana ezasu ne fete. Kasi esengeli ka ko éviter tango ozolamba fufu mutu aleka penete po soki etuti eza pena mbeba na yango to pe na lisuma na yango. Mutu pe ko kata fufu te na tango yo ozolamba fufu ayeka razui eza pe bongo mabe. Nde na bongo mutuna to pe mutuna na yo biyano nango ezaka soki na imprudence ezuie Auzika nzeto fufongo tie na munoko atafuni yango mbala misatu matoni boloba atafunite me asui yango mbala misatu asui yango mbala misatu na munoko ingeta bongo matando mingi ebendi bongo biso suka ya manaka na biso ya mokolo malelo totondi bongo bino botondi tosenga na bino baeboye mokolo malelo bokoba na kozala na biso lobi lobi tozala na carnaval na Kimvuka avenue Mission numéro 2 na quartier 6 lobi tozala na carnaval à partir à 8h soki touti kosisi carnaval toke siko na Kilongo toke koyekola lisusu bo mwasi ya solo lobi bakokota na mozindo lelo ko batata banza tobombi basekele po bayeba te me bamona bino bo pratika ngo na ndako poso bayebi ao kasi pratique bebiti bayeba te tomona ni lobi si ma carnaval tokozala bongo masolo matondo mingi ya mingi na biso baye oyo totikaki bandako totikaki bisika na bisika tomonani na mokolo malelo kasi tokokende te sato la kisabino tozalaki na banani nde bazalaki na mokolo malelo na o esika nde tokokende bongo kotele misa ya biso nganga ngunza mwese kyo amayunga nkusu o bazali bongo
délégué chef spirituel. Bazali bongo délégué chef spirituel ya molongo baleki yaya Kimpavita. Banengo nyonso bomoni o bazawa bangonde mutu na bango mutu ya molongo baleki ya Kimpavita. Mabawa akasi pona bango lisusu. Tondo mingi wana tokoleka na kotelemisa bongo kiziunga ya Katarak epai tozali na kombo ya Nganga Ngunza Vuvu Keto. Mabele epai tovandi bangonde mutu na yango. Matondo mingi mokonzi. Toleki bongo la kizunga ya Lukaya wala tomoni Nganga Ngunza Landu Sambiaku. Bon, moi, la délégation na bango ba wuti nango, o ba ye nango. Ponga Ngunza ya Lukaya avant na bona kisanto. Bongo Kizunga ya Katarak avant na bongo Sobanza Matadi, Songololo Matadi. Bongo boma. Tala kote ba vanda. Ba délégation na bango ezali. Matondo mingi mokonzi boye ko vanda. Tozali pe bongo accompagner la Nganga Ngunza Makela. Wana epai wapi bokonzi ya lisanga esili kovandela délégation ya bakonzi na biso matondo mingi. Toleki bongo bangunza bayaki bango moko te banga ngunza bayaki bango moko te baza accompagner na banengwa na bango soki tokoki komona banengwa na bango ba accompagner ki bango bako kotelema. Bangunza bayebi kopone mutameka te. Matondo mingi banengwa ya banganga ngunza bokoki na bino kozwa bisika kovanda. Toleki bongo na bilanzi o bazokamba bongo bakimvuka meyambo tokotelemisa kilandi ntimba esika wapi tosangani na kimvuka na Lukala epai wapi ndako eyambi biso yambona kilandi bayambi biso na ndako na bango na Lukala bako bongo kotelema. Totondi bino botondi na boyambi obo lakisi epai na biso matondo mingi nde bongo bilandi nyonso na bisika bouti touti na Katarak touti na Lukaya touti na Bas-Fleuve toyambi bino botelema tomona bino. Touti pe na Kiwantomba na Kiwantomba be bazali kilandi koko mafuta bazangi te babi bakotika molongo te yazaleke ya Kimpavita ya kala ya tongo matondo mingi bandeko bilandi ba collègue bokoyi boza bisika kovanda. Toleki na ba CGK comité mobimba ya kimvuka pe bakambi o bazokamba bikimvuka dete na botata soki bozali boko ya kotelema tomona bino soko zala ya kotelema otomboli loboko tomo pepa wana ba CGK epai wapi tozolalela matondo mingi topema nano souffle mati toyena babiangami tokotelemisa Lingomba Mbanza Vuluzi Masivi soki bazali nayebi ke banenga balembi bakei mokonzi na bango bazali Mapinga capitaine papa kokanga ngate capitaine matondo mingi babianga mina biso bino banso oboyaki kozala na biso mokolo malelo botelema toyamba bino nazwaki lokasa koyoka soni te eza ndako na yo
totondi bino botondi tozongisi matondo epai na bino nakolika sango na lukala boyebi yango kasi eza mbala na bino yambo bomona bilenge basi kote ya lokola bango batelemi liboso na bino na baconférence topesi bino totondi bino botondi bokovanda mpo na moni bomakolo elembi bozanga te kolekaka na kimvuka epai wapi bokozwa susu boyebi oyo ekosimba bino malamu malamu mpo batela bongo bonengwa bandeko mosusu ngonga elekaki bakei tozongisi matondo epai na bango na patience oyo bazalaki ya kozala na biso toleki na badelegation bango lelo oprente bango batasuka tokotelemisa bongo bandeko oyo bauti na lukaya kobanda kasangulu sonabata madimba nzadi malau soki boza na biso totelemi bandeko ya lukaya wana delegation ya molonga baleki euti bongo na mabele ya lukaya oyo ekambamaka na nganga ngunza kizunga land matondo mingi tozwi bisika tobandi katarak bolimbisi toza mbanza ngungu lukala kimpese mikelo songololo kisonga kenge mbanza masivi to matadi totelemi tomona bino bana katarako bakamami bongo na nganga ngunza vuvuketo tobozwa bisika toke bongo na ba fleuve boko lukimba sanda kwakwa kinzau manterne boma kazi mwanda salezi biso baso océan totelemi wana bandeko bauti bongo na kizunga ya ba fleuve oyo kambami bongo na nganga ngunza mwanda ngoma bazana biso elongo te kasi batindaki mama ndenge asi bomonaki bango tokei bongo bayaka mabe na delegation ya Kiwantomba oyo batikaki bongo Kinshasa bayaki bongo na mabele ya lukala botelema tomona bino delegation ya Kinshasa totondi bino botondi teyebi ke bino bata Kinshasa bolinga boye aka bofuti ba transport tala kote boye matondo na ba volonté nyonso kouta bisika na bisika tofuti ba transport toye kolakisa monene ayaki mpavita na sanza na bango toza na bandeko o tokobetela maboko makasi bautaki bongo Congo Mfwa to Brazzaville totelemi tomona bino matondo mingi bata Brazzaville bakomi ebele bango bazwi masuwa tala volonté ya koya kosilisa bongo sanza ya juillet ezali bongo sanza yaki mpavita tokomokende bongo na suka tokotelemisa bongo tomona bango tolakisaki bango na ebandeli kasi tokokoba kolakisa bango tokotelemisa bongo kilandi matunga bwanga kasa molandi ya nganga ngunza mwesekio wa mayunga nkusu nabombi sekele matondo mingi kilandi matunga na ba volonté nyonso o bozolakisa liboso ya bana na kopesaka bango boyebi toyebi ete eza facilité kasi biso toza baleki aya kimpavita bango nde molongi ya etumba tokolonga elongo na bango tufia okiti toleki bongo na CGK ya molonga baleki ya kimpavita CGK Ndungu Kakula Mansoni
bango bazala baloba na bango na kimia yaya totondi bino botondi lundi mantieki mokomi monene na molonga baleki asala ba rapport toleki bango na mokambi mbuzi bavweza moko mokambi na kimvuka nengwa midaki na kiwantomba nabombi sekele nabombi de sekele matondo mingi balongo babakiselaka bino bwani ya boyebi na bainitiative ya ebele matondo toleki bango kozongisa matondo na nesongi ya nzila fumukusu kia munzala mpanda na ngola mai na bomoi liyebo ya nzela koko ya suka mboka matondo mingi na bango po sans bango matondo po sans nesongi ya nzila bomo yoyo mbeleza te biso bana bango to reconnaître kango balokotaki biso na fulu biloko pamba bakomisi biso bongo batu tozongisi pe matondo na bakimpa o bazangaka te kosunga biso na mosike epai bazali na mikili ya bapaya wa tomoni nenga basonga mbala mer double tomoni nenga lendo tomoni nenga mazebo maboko makasi mpona bango nyonso matondo na basadiso basungaki biso na mokoma lelo matondo na bandeko kengi nselele o bozalaki na biso matondo na mapinga na biso o teuti na bino na kiwantomba pe bongo bakumbi bongo mituka matondo mingi na bino po bo akompanyaki biso matondo na biso nyonso po nini te matondo na RTCL na biso ya Lukala pe Afrika cool o bayaki kozala na biso elongo tozongisi bongo matondo epai na bino matondo na Fufamu télévision balabi bango erataka te bango batikalaka te wana tomoni kuna na appareil photo CG na bango secrétaire général ya Fufamu télévision noko ndombele bakoto mbatalo bo bali bango bamilakisa te tomoni bongo na sima matalatala tozali bongo na DT directeur technique Tata Kwaku image ya Kalau ponini te kuna na régie pe na sima matalatala na inaloba kombo yango mena tiki yango Tata Futila Mayunga kombo na bombi mabao makasi mpona bango sala bikombo na kosepela me na oyebisa na ndako matondo na biso banso molobeli na bino mokoma lelo topesi mabao makasi mpona bango ezalaki ya bino Kilanzi Mbala Mansanga ozali bongo Kilanzi Molanzi na molonga baleke ya Kimpavita epai wapi dia musale salemaka na ngunza mwese liboso die betami musale salamelaka awa na tina ya kokungula susu wapi omundela zipa na mbanza Kongo o batumbele ya Kimpavita yango wana biso bana bilaka toye mpona kokembela mpona ya Kimpa po ete ye nde alongaki etumba Mupasinza kala